Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Bonjour, bonsoir à toute la communauté 3 Exa Production TV. Bokota. Kaka ndenge tolobaka TV eza radio te kabali solo pesa sango na moninga. Namoni quartier na bino na 3 Exa Production TV. Namoni balabala na bino. Namoni lupangu na bino. Bokota. Lelo tozongi lisusu na commune ya Kasavubu. Commune ya Kasavubu oyo eza na district ya Funa. Kaka ndenge tolobaki yango précédemment, commune ya Kasavubu eza subdivisé na 7 quartiers. 7 quartiers ya commune ya Kasavubu yango yo tolanga quartier ancien combattant, quartier Asosa, quartier Katanga, quartier Lodia, quartier Lubumbashi, quartier Onel na quartier Salongo. Tosi tosaleli bino quartier Lodia, quartier Salongo na quartier Katanga. Lelo les artères de Kinshasa ememi biso na quartier Lubumbashi. Lelo tokosaleli bino première partie ya quartier Lubumbashi. Quartier Lubumbashi est délimité par les avenues Force Publique, avenue Asosa na avenue Kasavubu. Awa tozana rond-point Force Publique. Oyo eza avenue Gambela. Ce qui est tout droit au Kei Bumbu Selembao. Awa toza na croisement ya avenue Lubumbashi na avenue Gambela na avenue Force. Bokota. Bo s'abonner, bo partager avenue Lubumbashi yangoyo. Tozo avancer na avenue Lubumbashi. Bureau ya quartier Lubumbashi yango wana na gauche na biso. Oyekola judo awa, oyekola lit awa. Dojo na bino oyo tika kala. Okenda libanda mboka kala oyebi lisusu ndenge ekoma te. Osala 10 ans, 20 ans, 30 ans libanda mboka oyebi lisusu ndenge ekoma te. Bokota. TV za radio te kabali solo esa sangu na moninga. Oyo tozana quartier Lubumbashi. Avenue ya liboso tokutani nango oyo esali croisement na direction oyo tozali eza avenue Yaouma. Toleki avenue Yaouma. La parole nous est tous demandée. S'il te plaît, retournons à la parole. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Le quartier Lubumbashi est délimité par l'avenue des Forces Publiques, avenue Asosa na avenue Kasavubu.
Toujours avancé sur l'avenue Lubumbashi. Bien beaucoup comme on a yango wana TV za radio te kabali solo. Et ça na moninga na moni lupango na bino na moni balabala na bino na moni quartier na bino na 3 exa production TV. Oyo eza croisement à Lubumbashi na Opala ndembo komona TV za radio te kala mingi te bazo asphalté avenue Opala tokozonga lisusu to ya kolekisa bino Opala tango ekokoma asphalté awa tozo continuer ka na avenue Lubumbashi. À partir ya rond-point force to leki avenue Yaouma to leki avenue Lukandu to leki Opala tozo kende vers Banalia, après Banalia Faradje, après Faradje Sandoa, après Sandoa nde okomi avenue Kasavubu to benga Prince Kasavubu. Bokota bo s'abonner, bo partager. Omoni le pango na bino komela biso na commentaire. Omoni balabala na bino komela biso na commentaire. Yo pe soki omoni le pango na bino to komela biso na commentaire to kozonga prochainement to ya kolakisa yo pe côté Nabino, Bokota. Toujours avancé sur l'avenue Lubumbashi. Vérification des écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. Avenue Lubumbashi yango wana TV za radio te botala après mbula ndenge quartier ezali awa tokomi na croisement ya Lubumbashi na Sandoa. Totiki Lubumbashi tokoti Sandoa, avenue Sandoa yango yo tolakisa bino pe Sandoa na bino botika kala. Avenue Sandoa yango yo tozo avancer na Sandoa.
Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Lelo toye kosala quartier Lubumbashi. Tolobi eza première partie. To bandeli yango na avenue Gambela ti Prince Kasavubu. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que Bokota oyo eza avenue Sandoa. Tozo avancer na Sandoa. Bana avenue Sandoa boza wapi? Bo partager, bo liker, bo s'abonner. Bota la transformation ya Avenue Sandoa. Okenda libana mboka kala oyebi susu ndenge ekoma te. Sandoa na bino yango oyo. Soko banko ye tozongela nzakomba retournons tous à la parole. Retournons tous à la parole. C'est Jésus-Christ. Tout dévote mon massé. Évêque mon konalobi tozongana lelo. Des Écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. Awa tokomi na croisement ya Sandoa na avenue Gambela. Prochainement tokosala ebino pe quartier Lubumbashi na ngambo ya Gambela kuna. Lelo toza kaka na ngambo oyo. Bokota oyo eza première partie. Omoni lupango na bino te komela biso na commentaire tokozanga te kozonga pe prochainement omona pe
côté na bino bokota awa toza na avenue Gambela tozokende vers Prince Kasavubu. Croisement Gambela Kasavubu yango wana soko katisi na ngambo ukomi na commune ya Ngiringiri. Station ya Gambela yango wana station service yango wana ya Gambela. Bokota bo s'abonner, bo partager, bo liker. Oyo nyonso toza na avenue Gambela. TV za radio te kabali solo pesa sangu na moninga namoni lupangu na bino namoni balabala na bino namoni quartier na bino na 3 Exact Production TV. C'est tout jeunesse en élo. Balingue kaka ki banditisme. Pe ba vie à kuta tire. Après Sandoa awa toza na croisement ya Faradje na avenue Gambela. Faradje yango yo tozo avancer sur Faradje ndenge boko komona TV za radio te kabali solo pesa sango na moninga namoni lupangu na bino namoni balabala na bino na 3 Exact Production TV. Bokota kabali solo ndenge boko komona awa eza après mbula ndenge mai etelemi na babalabala. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que toujours avancer sur l'avenue Faradje. Bokota Faradje na bino botika kala yango yo boyebi lisusu ndenge ekoma te.
awa toza na avenue Faraje na quartier Lubumbashi na commune ya Kasavubu district ya Funa. Bokota. Perfectionné makambo toboya kilobi lisume koma nango perfectionné makambo toboya kilobi ekomi autorisé Awa tokomi na croisement ya Faraje na Lubumbashi. Tosi tolekaki deja Lubumbashi bomonaki yango. Awa to continue na avenue Faraje. C'est tout jeunesse en l'élo. Balingue kaka ki banditisme pe bavi ya kuta dire. Bokota kabali solo pesa sang na moninga na moni lupango na bino na moni quartier na bino na moni balabala na bino na 3 Exa Production TV. Tozo avancer na avenue Faraje. Sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesuzongana yo. Oluka, Baboye, Ya Yesu, Yakana yo. Ipambole. Le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole.
makamwe mingi lolenga bandimya lelo balingi lisumu koleka biloko akolia balangwe masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kala biso bato toiko tosanzambe kala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisia. Awa tokomi na croisement ya Faraje na avenue des forces publiques. Bokota. Nangamu na biso eza quartier des anciens combattants. Biso toza na quartier Lubumbashi. Prochainement, tokosala ebeno pe quartier des anciens combattants. Vertification des écritures avec le pasteur Godepo. Azana raison. Awa tokomi na croisement ya Banalia, avenue Banalia na avenue Force Publique. Tozui avenue Banalia yango wana. Tokoti avenue Banalia yango yo. Tozo avancer na yango. TV za radio te avenue Banalia yango yo. Perfectionné makambo toboya kilobi okenda libanda mboka kala osali 20 ans 10 ans 50 ans oyebi lisusu ndenge avenue Banalia ekoma te avenue Banalia yango oyo. Mosali na nzambe tango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso ye kasi tango kaka elevation ye okomi koegorge na nyapesi permission bokota bosabone bopartage bolike. Awa toza na avenue Banalia tozozonga nango vers avenue Gambela bomona avenue Banalia ndenge ekoma. Bilenge ya lelo balingi kaka bise
bapesa yo mobu tokomisi beklise lokola bandepuse privio ya biso yango nzambe alobi tozongala kati ya maloba na ye tozongela ye bokota awa tokomi na croisement ya Lubumbashi na Banalia. Bana aveni Banalia boza wapi? Le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole. Tozo avancé sur Banalia. Bokota. Kabali solo TV za radio te. Pesa sangu na moninga. Namoni aveni Banalia na bino. Namoni lupango na bino ya aveni Banalia ndenge koma na 3 Exa Production TV. Na bawo inano basabone te, bo s'abonner massivement pour na ko soutenir biso. L'isoume comment nango perfectionné. Makambo toboya kilobi. L'isoume comment nango perfectionné. Makambo toboya kilobi. Et qu'on autorise. Mosali na nzambe tango zwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi tango kaka elevation ye okomi koegorge na nyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili c'est tout jeunesse en lelo balingi kaka ki banditisme pe bavi ya kuta tire Awa tokomi na croisement ya Avenue Banalia na Avenue Gambela. Croisement ya Banalia Gambela yango wana. Bokota. Tokoti Gambela, tomati na Avenue Gambela po tolakisa bino avenue suivante. Avenue suivante eza avenue Opala.
kopesa yo ngombo tokomisi beklise lokola bandepuse privio ya biso yango nzambe alobi tozongala croisement ya opala gambela yango oyo ndenge boko komona misala ya asphaltage ya avenue opala eza en cours etikali baya kopose couche ya enrobé sagesse avec un ennemi donc on m'a contrahi sans goûter la simao yesoyo yesu zongana yo oluka baboye ya yesu yakana yo ipambole Bokota, toujours avancé sur l'avenue Opala. Le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que bana avenue Opala boza wapi bo se manifester na commentaire o nyonso eza avenue Opala. Masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kala biso bato iko sanzame kala biso bato asumuleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisi Croisement Opala Lubumbashi yangoyo. Croisement avenue Lubumbashi na Opala yangoyo. Toujours avancer sur l'avenue Opala. La parole tokozonga prochainement ceux qui ba asphalter avenue Opala kolekisa bino pe ndenge Opala ekokoma parce que misala oyo ebandi à partir ya croisement ya Opala na avenue Sayo eye kosuka na croisement ya Opala na avenue Force Publique. Bokota Kabali Solo TV za radio te pesa sanguna moninga 3 exemples production TV eye na quartier na bino lelo ekoti pe balabala na bino elakisi pe lupango na bino na quartier Lubumbashi. Bokota
perfectionné Puisque sonore makambo toboyaki lobi et comme autorisé, puisque comme lisumu ekoma nango perfectionné makambo toboyaki lobi ekomi autorisé masula kobangolaka motema ye yesu yakana yo vrema koluka lipangoli mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo molu awa tokomi na croisement ya avenue Opala na avenue Force Publique na ngambo na biso Opala ekomi avenue Ethiopie Opala na ngambo ya quartier des anciens combattants eza avenue Ethiopie biso to avancer na avenue de Force Publique yango yo tokota avenue suivante bokota c'est tout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta tire bokota bosabone bopartage bolike awa tokomi na croisement ya Force Publique na avenue Lukandu yango oyo bokota bana Lukandu boza wapi bana Lukandu boza wapi bomona balabala na bino na 3 Exa Production TV Kabali solo pesa sangu na moninga tozo avancer na Lukandu Lukandu yango oyo sagesse avec un ennemi frère tokoma kotrahi sans kotala nsima yesoyo yesu zonga na yo tozo avancer na Lukandu Le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole.
croisement ya Lukandu na Lubumbashi yango oyo. Ndenge bokoki komona mbula euti kobeta, bokota Avenue Lukandu na bino botika kala yango oyo. Bo s'abonner, bo partager, bo liker. Toza na Avenue Lukandu okenda libanda ya mboka kala oyebi lisusu ndenge Lukandu ekoma te. Lukandu na bino yango oyo. Oyo eza Avenue Lukandu na quartier Lubumbashi, commune ya Kasavubu, district ya Funa. Des écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. Bokota awa tokomi na croisement ya Avenue Gambela na Avenue Lukandu. Prochainement tokosala ebino pe quartier Lubumbashi entre Gambela na Asosa. Kabali solo awa toza na Avenue Gambela, soki ke tout droit nango okei wenze ya Gambela, soki okei na sens contraire okei commune ya Bumbu, okei commune ya Ngiringiri. Bokota tokomi na croisement ya Avenue Yaouma na Avenue Gambela. Tokoti Yaouma tolakisa bino Yaouma na bino botika kala, bomona ndenge Yaouma ekoma kaka ndenge tolobaka TV eza radio te. Kabali solo omoni lupango na bino te, omoni balabala na bino te, komela biso na commentaire, benga biso numero yango wana eza affiché. Tokozanga te koya pe kolakisa yo epai na bino. C'est tout jeunesse en élo. Balinge kaka ki bandit
bozalaki ebele oyo bolandaki les artères de Kinshasa ya mokolo lelo. Lelo toyaki lisusu na commune ya Kasavubu. Sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesuzongana yo. Oluka, Baboye, Ya Yesu, Yakana yo. Ipambole. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Commune ya Kasavubu eza subdivisé dans 7 quartiers. Toza na quartier Lodia, toza na quartier Salongo, quartier des anciens combattants, quartier Katanga, quartier Onel, quartier Asosa na quartier Lubumbashi. Lelo totamboli na quelques balabala ya quartier Lubumbashi na tronçon na yango entre avenue Gambela na avenue Kasavubu. Prochainement tokosalela bino pe tronçon ya avenue Gambela na avenue Asosa. Soki yesu azongi te tokutani mbala sima. Bon week-end chez vous. Koleka molimo sa